staff nyonso ya réflexion boss lumière kambulu réflexion de makambo ngai papier Emmanuel depuis Luanda contribution na ngai ezali boye libala oyo esalamaki na séparation des biens eza libala oyo esalami na maboko ya l'État esalami na maboko ya l'État avant bango babalana bavandaki bayokani bazwi conclusion que il faut tobalanela bongo elikoloba mwasi asalaka mobali asalaka mobali mutamna ba possibilité na ye bamonaki eza bien. Alors obalani la séparation des biens après mutu mutakomi ko évoluer na mopanzi na ye après mobali akomi kosala jalousie ya mwasi. Alors jalousie wana eza kaka te pona mbongo oyo mwasi azo dépenser na kosomba biloko eza ke makanisi ya mobali deja si ekei musika mobali si akomi loin yango wana omoni akomaki ntina point ya kokanga mutuka ya mwasi mais na loi aza na droit te ya kokanga mutuka ya mwasi eza pena erreur déjà ye asalaki na ebandeli nayebi te soki na mindele eza normal mais biso pena babantu baafricain awa na Afrique ntango obala mwasi tobala na séparation de biens te po soki bobala na séparation de biens lingo lobaki non bolingo eza te eza bolingo te mwasi mobali fo obala na communion de biens po communion ata bosangisi oyo eza bien matériel donc amour eza makasi sikoyo mobali ondimiki obalana na séparation des biens après lobi mwasi akomi ko évoluer na ndenge na ye ale okanga voiture na ye eza normal te donc mpona nga mobali ana tort donc azwi zéro. Merci. Réflexion de makambo.